Ila. Kaka pona ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano. Merci à vous tous qui nous suivez de partout en ce moment dans le cadre de cette émission spéciale Lamouka, un tout nouveau numéro. Et à la une de cette émission, vous le savez, Martin Fayoulou ne sera plus entendu le lundi. Et le porte-parole de la police nationale congolaise, colonel Pierrot Monamputu, qui l'a annoncé. Et donc, pour la police nationale congolaise, les différentes raisons sont sécuritaires. La Mouka donne à cette invitation de la police judiciaire un caractère, une connotation politique. Voilà, pour éviter les dérapages, la police nationale congolaise vient donc de surseoir à cette invitation, vient de reporter sine die cette invitation. Et pour en parler, est-ce légal? Tout cela, toutes les questions autour de ces reports, autour de ces sursis, nous allons donc devoir en parler avec mes trois intervenants sur ce plateau. À ma gauche, nous avons Maître Steve Kivuata, il est cadre au sein de Nouvel Élan, parti politique dont adore méga plateforme politique de l'opposition, la Mouka. Maître Steve Kivuata est aussi communicateur donc dans cette méga plateforme politique. Maître Blanchard, Maître Steve Kivuata, pardon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Bijou. Voilà, et tout juste à mes côtés, toujours à gauche, nous avons Prince Pengue, c'est un habitué de cette émission. Il est président national du parti politique ADD Congo, Alliance pour la démocratie et le développement du Congo, parti membre de la coalition politique Lamouka. Prince Pengue aussi est l'un des communicateurs au sein de Lamouka. Prince Pengue, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour votre invitation. Et puis à ma droite, nous avons Maître Blanchard Mongomba. Maître Blanchard Mongomba, cadre au sein de Nouvel Élan, par un des communicateurs au sein de cette plateforme, Blanchard Mongomba. Bonsoir et bienvenue. Merci Ndeko Bijou Njonji. Voilà, c'est avec ces trois intervenants que nous allons devoir analyser l'actualité du jour. Je l'ai dit, Martin Fayoulou ne sera plus entendu, auditionné le 6 mai prochain, donc le lundi dans 48 heures. Ce n'est plus comme ça comme prévu initialement. Alors, mais avant, vous le savez, comme de coutume dans cette émission, on balance toujours quelques extraits d'images en rapport avec une activité organisée par la Mouka ou organisé par Martin Fayoulou Madidi. Alors, dans le cadre de cette émission, on revient sur les images du dimanche dernier, le 28 avril, sur son retour ici à Kinshasa, le 28 avril, en provenance de Bruxelles, au terme de sa tournée euro-américaine. On suit juste ces quelques extraits et puis on se retrouve juste après pour décortiquer l'actualité du jour. Voilà, donc, Zalakiwana extrait, il y a Ambiance Zaki dimanche dernier, 28 avril, Mokolo retour, Yamafa, Awa na Engumba, Mokonzi, Kinshasa, Maître Steve Kivuata, Martin Fayoulou et Bongaki, invitation Yaki, Kende Koti Kalonkasa, jeudi, Kuna, et Painaye, Akende, Koyanola na Lombela, Wana Lendi, Alessi, Pierrot Monamputu, Alobi, en tout cas, Poussiango, et Gozali Soussou,
Mokoloana ya l'indité, après si ba raison naïe, mais au moins vous en étiez informé. Non, jusque-là, na nos informations selon le principe Amibeko. Et ça limité parce que Ndeko, président légitime Martin Fayoulou, memela qui est lettre qui na police judiciaire et Senga qui est aya lundi na 10 heures, mais tomoni kezaline de police nationale congolaise moto informé na report wana sans que police judiciaire va saisir biso de manière officielle. Toza kobeta moi c'était na esika wana parce que attaque moi ba lien ezali entre deux polices, faut que police judiciaire ezali service lié na parquet général près la cour de cassation. Nde apesa ki bango mission wana ya kosala ba enquête attaché na parquet, mais police judiciaire, ils ont branché la police nationale congolaise. Yango na lobi que bango nyonso ba lien ezalaka, mais police judiciaire a une mission spéciale. En cas d'espèce, a une procédure pénale. Parce que photobetali solo yango a procédure yango. D'ailleurs moi ma mikakatano izalaki plainte ekotaki et pas ya procureur général près la cour de cassation. Na plainte yango oza komona que eza mwali seki makambo vraiment malamu ezalité ba élément de preuve ezalité na difficulté wana ya kokoka ko convoquer président légitime sur base ya plainte moko yo balobi makambo ebele mais élément de preuve ezalité fondir ba enquête oyo koki ko permettre que pesa eba élément oyo akoki ko convoquer l'endeko Martin Fayoulou pe bato mosusu oyo ba accusaki. Donc biso déjà toka moi ki moi moke na ndenge que police judiciaire moto aliboso akobenga comme renseignant à la président légitime Martin Fayoulou. Parce que ya koki kozala vraiment un véritable renseignant parce que ça les moto bafundi. Ba renseigner za bato nyonso ba famille na bango bato bakufa ki soit disant ba victime hein comme on dit. Victime pe bato bakoki kolakisa biso que tango bake soit disant ko boma bato wana parce que jusque là pe toza na élémenté kezala kinde ndeko Martin Fayoulou moto atinda ki bango comme auteur intellectuel. Donc normalement police judiciaire qui même na posa ndeko Martin Fayoulou te akoka ko sa ba enquête na ye tango akopé sa rapport dès lors même procureur a komela qui est tango transmettre qui abaki mener ba investigation pour ça langa rapport et tout le babongo te vice de procédure te mais ezali vraiment pertinente sur le plan il y a procédure pénale et sikoyo tango ba décider que il faut à la reporter et sengeli la police nationale congolaise en termes de collaboration à senga que invitation wana ezala annulée pe une autre correspondance eloba makambo ya report difficulté autozaï nango yango wana parce qu'il y a une invitation ezali valable il y a service il y a police judiciaire pe Ngwana Ndeko Martin Fayoulou jusqu'aujourd'hui azako estimé qu'il faut se présenter. Mais ba Congolais oyo bato baza koloba que baza na posa kokende omoni biso nyonso tozalaka bato baebi ba convoqué na souciate ndeko na yo akoki kokende ko accompagner yo. Tolobi te que akokota na yo na esika parce que tango baza ko instruire yo kozala te na kati. Mais le président légitime, famille naye ezali, plus de 6 millions de Quinois. Famille naye ezali, bakozalana pene pene, nandenge pacifique, batala, ba accompagné, ba la qui sait que yonde moto, ozaka président légitime nabiso, moto abangi. Merci beaucoup. Alors, Maître Blanchard Mongomba, Maître Steve Azolo Baibonga qui police nationale congolaise atala ndenge nini na police judiciaire baluka lisusu ko saisir mwana mboka
Martin Fayulu. Mais Pierrot Monamputu a lobby que la notification lui a été faite par son avocat. Notification de Yango Anate qui va saisir Tango Pierrot Monamputu qui est porte-parole de la police nationale congolaise à lobby. Yango Anate qui va saisir. So nakotali sayo ndenge tolobaki lobby awa que procédure topé procès oyo bazali koluka kokole mwana mboka le président légitime ya congolais Martin Fayulu ezalaki na rien à voir et loko mon côté na o union surtout ezali à droit mais objectif na yango ezalaki bobelese kotala ndenge nini ya kopakola e buzoba nzoka bazali kobosana était président légitime ya ba congolais azali na 62% de congolais na mon congonaye ba oyo ba votaki yango na au comprendre était confusion et salami na moto ya bandeko na biso oyo ba bandaki moto akotisaki plainte na baye basali communiquer na baye ba présenter yango lelo na mokili ndeko Monamputu porte-parole ya la police na kanisi ndeko Steve atali sur procédure alobi ete ba reporter yango sinedie mais lelo na ngonga oyo ndenge tozali ko solana bino bana ya mboka bana ya Congo touti kozala na le président légitime Martin Fayulu kino na ngonga oyo tomoni notification ata mokote oyo ekomi na maboko na ye mais to kamwe koyoka na bitando ike lokola bato nyonso koloba ete voilà ba reporter date wana pourtant biso tozali ba avocat ndeko Bijou Njonji tozali bato o Martin Fayulu po ete lundi le 6 à se présenter na casier judiciaire po ete azala entendu ba memelaki e mokanda oyo ba notaki objet nango ezalaki invitation mais tango lelo balingi koloba ete bapusi yango na mikolo ezali koya esengelaki police judiciaire a dépêché pe ba service na po ete baya kotalisa ete effectivement tomoni na ba raison ndenge bango moko ba évoquer que esengeli to poussa yango na mikolo ezali koya donc biso en tant que ba avocat tokoki kokoya na mbeba wana te tokoki kokoya na piège wana te ya ko conseiller ndeko Martin Fayulu était à se présenter lundi parce que sur le plan de droit tant que a eu un acte contraire il y a acte où ezali ko invité devant casier judiciaire pour être azala entendu mais est-ce que le quoi Monamputu azo cité ba avocat na nous balobi que non Martin Fayulu azaki notifié par canal na ndeko Bijou Njonji na lobby awa ete ndenge omoni biso to telemi awa to uti sika oyo kokabwana na mwana mboka le président légitime po ete toya kosolola na bayi ekolo bana ya congolais oyo ba congolais oyo ba pesaki mwana mboka maboko le 30 décembre 2018 po ete akamba ekolo to moni avocat ata mokote oyo ba pesi mokanda wana soki azali soki ba pesaki ye to linga ko sepela po to tangi communiquer na ba réseaux sociaux kaka avant to kota na émission na yo to moni ndenge balobi mais batikali kotanga kombo ya avocat wana te ezali ko lakisa solo ete ezali eloko moko o ba fabriquer yango mbangu ya mibale kaka na procédure en tant que avocat soki otali mokanda wana oyo batangi na se nango ezali signé le 4 avril 2019 lelo oyo tozali ko solana ndeko Bijou Njonji tozali le 4 mai 2019 ezali kolakisa ke ezali mokanda oyo biso en tant que bayi mibeko tokoki ko faire foi tokoki kondimela yango te mais na zongi sikoyo na politique pamba te toyebisaki yo lobi ndeko Bijou Njonji ete mosala tope stratégie ya bandeko ya F ko entendre ndeko Martin Fayulu pamba te bazali ko reprocher na infraction songolo to pakala pamba te ndeko Steve atali si yote sur le plan de droit soki to lobi to kota na détail ko décortiquer ba fait ba grief ko bazali ko reprocher eloko ya malonga ezalité mais objectif na bango ezalaki ko lakisa peuple congolais était boya lisusu na sima mwana mboka Martin Fayulu te pamba te bazali ko banga somo oyo peuple congolais azali na détermination ya ko kende na mwana mboka le président légitime kino na suka ya bitumba na ye suka ya bitumba
Tumbana ezalini ni tolobaki tokosa la résistance pacifique. Pambate tokondimate. Lokola tolobaki ete na sima ya papa Etienne Tshisekedi tobundaki pona état de droit. Tobundaki pona respect ya mibeko. Biso le fils idéologique ya mwana mboka Etienne Tshisekedi lelo ezali Martin Fayulu Madidi. Yango wana moni pona état de droit, pona respect ya mibeko. Peuple congolais à l'obaki et sengeli accompagné. Pambate alternance otozelaki et commune en noté. Pambate tozali komona bandeko ya FCC bazali kodondwa na ba violation ya mibeko tango nyonso. La salami nano na ndenge ya mayuya pe lolenge balingi ba virer ba dévier yango ezali pe kaka na ndenge ya mayuya. Yango biso lokola bato oyo tolanda mateya, tolanda idéologie ya état de droit ya solo ya papa Etienne Tshisekedi. Tant que tu as une notification T, tant que tu as un acte contraire T, oyo ezali ko remettre en cause acte oyo tozwa ki ya liboso et yaki ba qui ko déposer en pour témoin mboka à répondre lundi biso tozali ko faire foi na acte oyo ya liboso. Peut-être ba ko sala mbango avant to la ba ko ya ko la biso tozali poser la juste là si je comprends. Maître Steve Kiwata, donc bino lokola notification eza officialité oyeye ko buka invitation au ba déposer qui mardi pardon jeudi à les deux kuna pas ya ndeko Martin Fayulu, donc on dirait bino za déterminé kaka bon maintenir lundi que bo quitter la terrain ou bien beaucoup ça ndenge nini atonjo botonjo ndeko bijou na ko banda ko zwa maloba pona koloba na bana Congo baye babandi kolanda biso na émission oyo te na komona yo clarté akomona yo clarté pamba te obandi kozwa maloba poko yo sabana Congo ete Martin Fayulu akokenda lisusu lundi te yo na moni on dirait oko sala jeu ya état moini ya Congo lundi tata mokonzi ekolo Martin Fayulu toko accompagner ye na casier judiciaire esika ba convoqué qui est communiqué boyoki na Top Congo ya Pierrot Mwanaputu ezali stratégie ya ba kabiliste po ete po batikala na ye kuna bakanga ye. Pierrot Mwanaputu azali politicien boyebiye lelo te tosala Tingi awa na njili plus de 300 000 personnes baye Pierrot Mwanaputu asali communiqué à l'obé de 5 000 personnes nana bosani ye convocation oyo to affaire oyo ezali affaire moko politique a une affaire politique réponse na yango esengeli ezala politique. Yo oko bengisa tata mokonzi ekolo le président de la République véritablement élu, réellement issu du peuple, authentiquement voté par les Congolais. Oko bengisa le kolo ko benga mwana boudin et puis olingi ya moko oko bengisa Martin Fayulu lokola oko bengisa Kwado et puis olobio et comme affaire politique. Balukaki ba mesurer molai ya mwana mboka Fayulu ba komona molai na lundi. Donc bana ya Congo pe bana kisasa ba été rendez-vous ezali pris lundi. Certains du matin ezala na siège à MLC pe ya décidé na triomphal. Tokolongwa tata konzekolo malembe tino esika ba convokaki ye. Baye kotikela ye mokanda na bureau balobi ete okenda ko se présenter. Bamoni pression ya kosakana te. Kisasa mobimba tango tokoloba na yo ba Congolais lisolo ezali se lolenge ba ko accompagner Martin Fayulu. Bayoki na intérieur ya pays lolenge ba Congolais balamuki balobi bisika binso to yali symboliquement okenda esika ba police yali poto kenda ko accompagner Martin Fayulu. Après ce que Pierrot Mwanaputu aleki na Top Congo pour na abaisser tension
ya ko démobiliser peuple balingi Martin Fayulu lundi azala ye moko po ndeko Blanchard ayebisi bino awa ete touti kokutana na mokonzi ya mboka Martin Fayulu alobi tino sikawa ayebe eloko te azalaki mokanda moko te ya kozela se lundi biso peuple to accompagner ye pour accompagner lundi il n'y a aucun problème pendant ngai ndeko Bijou le problème c'est que moi je perds c'est que Kabila a réussi une stratégie naïe de diviser pour mieux régner. Comment dans ce pays na baye banso baye l'histoire ya Congo okende kolo baye te Martin Fayulu azali contre un groupe ethnique Mokoboy. On pouvait accuser Martin Fayulu de tout sauf ya kolo baye te azali contre bandeko ya Kasai. Et ça, moi, ça me rend triste. Parce que Kabila, Kabila est déterminé à modifier la constitution en Mboka. Objectif na ye yango wana. Mais Atali Mingi alobi la seule personne oyo à côté de Melangai na Congo peut-être ngai na réviser constitution ezali kaka Martin Fayulu. Peut-être na sima na ende ba congolais bazali. Alors esengeli kokanga Martin Fayulu. Oyo ezali stratégie basalaki na kingakati. Ezali maloba ya solo. Ezalaki décider na kingakati ete Martin Fayulu azali menace ya liboso pour na projet ya Kabila. Pour na kona ye na Félix Kambo yoto komona wana ezalaki na kati. Félix na simbisio pouvoir na simbisio tapis rouge oko modifier constitution ngai na zongi na pouvoir. Maintenant bazali menace pour na projet na bango wana ezali Fayulu alors lolengeni na kotia Fayulu na boloko. Mais po batia Fayulu na boloko esengeli pe batia ba congolais nyoso na boloko. Donc je ne vais pas trop parler de toi koloba ete yala affaire moko balingi ba comme sango politique. Maebete yemo kwa zali politicien pe maema bango basali likopa bazwaki na saki na butu contre Martin Fayulu ezali kopa moko politique mais baye baete peuple a ko se laisser faire te baye bengi mokonza mboka ayaka ye moko te ayaka na peuple na ye ayaka na électeur na ye toko kenda lundi bo se tromper te boyoka ba communiquer quelqu'un top Congo te convocation invitation wana ezali toujours valide biso banso 7h du matin toali na triomphal asa jamais na décidé bino ba mususu bo kende mbala moko na kaje judiciaire to kenda na mwana mboka tata mokonzi kolo Martin Fayulu inde alobaki azali soldat du peuple akokenda ko se présenter biso boyali ndo moni balingi balobi ete non ce que le sali boye 8 millions ya bato bakoza na Gombe alors toloba ete to reporter rendez-vous wana pour peuple alors la pongi peuple a se distraire comme ça na tongo ba Martin Fayulu sengeli yoya to yebi de ya jeune bango to yebi la kabili selonge ba jouaka to yebi yango bola la pongi te boka information mususu te lundi 6h du matin mosale ya lite biso banso nzela accompagner Martin Fayulu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Maître Steve Kivuata, il y a certains compatriotes qui nous appellent notamment de l'Est, un peu à l'intérieur du pays. Balingi Petolo Banamoi français. Alors, on a préféré yo Toko Tanamoi Lopoto. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que lorsque vous dites que vous n'avez pas été notifié par la police judiciaire de manière officielle, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le fait que Pierrot Mouanamputu ait annoncé cette notification, même par voie de presse, cela ne signifie pas que c'est une notification officielle? Non, en fait, je pense que dans les communiqués, ils ont dit que ils auraient instruit la police judiciaire pour prendre des dispositions. Nous pensons que
la police judiciaire peut faire diligence et de créer d'options, parce que jusque-là, on n'a pas changé d'option. Nous serons là pour accompagner le président légitime, parce qu'on ne peut pas les laisser seuls. C'est comme votre père est invité dans un commissariat, vous les enfants, vous n'allez pas l'accompagner. Donc nous devons effectivement accompagner le président légitime. Mais ici, il y a quelque chose d'important qu'il faudrait relever. J'aimerais bien rentrer en Lingala, parce que zali vraiment na motu ya makasi. Oyebi, na mitingo ya Kalatosa qui na Sainte-Thérèse. Il y a le 2 février. Il y a le 2 février. Président légitime a lobby clairement que toboy tribalisme. Est-ce que biso ba congolais tozaka na ba problème entre biso? A lobby yango clairement. Deuxièmement, na dernier meeting avant to banda meeting wana bandeko abandai ko modéré tozwa ki information wana kizali ba réunion moko esama ki na masina na njili un groupe de gens ba infiltra ki bateau pour que ba yemba banzembo contre bandeko na biso baluba pe ndeko azali ki wana bateau wana soki bomeki koyoka bango kaka bozwa bango bocha bango pembeni il faut bakagaba. Donc toyeba ki déjà makamwa so ko sentir que quelques jours après, on dirait que déjà tactique na bango ba yembi kuna comme ça ba ki sa ba élément mususu. Ba ke ko kundo la plainte il y a février pona ko isango na moto andeko Martin Fayulu. Le moni ce que komi ko analyser ba côté politique. Mais si ko tozonga na makambo mususu. Parce que Congo, ba problème ezali makambo wana te baza ko kote andeko Martin Fayulu. Tozoka makambo récent na côté ya makambo akala te. Ndeko nanga ba américain ba lobby que tokangi 100 millions de dollars na bango ou eza 100 millions de dollars ya ba congolais pona makambo ba élection bato yo bazilia ki kaniaka ba américain ba détaillé ba pesi ba élément to senga bango bobenga tananga boyoka bango bayoka bango te place oyo tozali ko talela ndeko président proclamé Félix Tshisekedi moi ma esika wana na États-Unis ba ebisi makambo ngo lobi yazo comprendre tendeni baza ko sanctionner nanga moto bobi ke bakangi mosolo na ye 100 millions de dollars. Est-ce que bi que 100 millions de dollars wana ko ikono tonga banzela na enyo 60 jours wana sans kolia mosolo à réserve d'échange, parce que 100 jours na ya kende kolia réserve d'échange pona ça ela ngonzo kande ndeko nanga 100 millions de dollars ezakuna ba américain bazana ba élément nyonso yami balé ndeko toyoka kiawa ba voter ba sénateur bango balobi bato ya IDPS balobi ke kanya ke tamboli ba sali réunion interinstitutionnelle balobi ba sénateur na ba député provinciaux ba goza poursuivi yebisanga imakambo ane suka wapi yo mona député provincial ba poursuivant ba sénateur balinga ki ba bloquer installation à Sénat na bango wana ba valider ba mandat na bango ba komi na ba immunité. Donc komi moi matata pona ko poursuivre bango. Troisième élément ndeko pona kaka contestation électorale à pamba bandeko na biso ya cash ba bomi ba policier bandeko na biso ba saccager ba parti politique wana eza ba fait asika. Mais soki oke siko na plainte ndeko Martin Fayulu soki otangi yango eza bosoto moto wana aza ko raconter vie na ye esika moko te alakisi que ndeko Martin Fayulu moto aza ko tindaka ba boma batu biso tozalaka chaque jour menacé par bandeko ya cash. Ngai na betelaka bino l'autre jour que nazalaka entouré na 70 combattants. Oto sila na okaka lelo parce que to critikaka bango baimba komisa Congo parti état. Boyoka ngai na kende ko porter plainte contre ndeko Kabund, toko kende ko porter plainte contre président proclamé Félix Tshisekedi jamais. Ba menace ba service à ané. Ba menace ba service ezali bato soki leo na pesi yo téléphone okoyoka bato bako benga bino bokoyoka te. Est-ce que vous m'avez porté plainte contre Bakondina Bango? Parce que tu as dit que lien est alité. Donc, police judiciaire Moussa, avant que Benga Moto Monene,
ndeti président légitime, il fallait lukata ba indice à moquer un lien entre ndeko président légitime na bae oyo soi-disant basaï ba massacre parce que jusque là est-ce que vraiment opportunité à colande la moto ezali par rapport à ba indice sérieux à culpabilité ce qui est causal. Mais police judiciaire ya ke ko elela ko bengisa moto monene ndeti ndeko Martin Fayulu oyo famille politique famille biologique pe politique naye eza monene lobby congolais totikaki toboyaki ko bundela victoire na biso lelo to se permettre te oyebi bandeko wana FCC cash baza na libungi dollar ekomata baza incapable à kokamba mboka oyo baza koluka bouc émissaire babi misandeko Martin Fayulu nde malheur ya peuple congolais nzoka nde bango bazali incapable à kokamba tino lelo ba dépassement budgétaire na ba dépassement budgétaire réserve d'échange ezalaki 1 milliard et komi kokitati na ba 300 millions donc lobby bokomona dollar eko grimper lobby tokomona que ba salaire a bato komatate ba professeur d'université on ndeko Adolphe Muzito atikaka bango na $2000 lelo mbongo na bango lokwa dollar et mata ekitati na ba quelques $1000 gouvernement actuel bandeko Félix bazali incapable ya kobongisa social ya peuple congolais 100 jours incapable à combattre salaire incapable à résoudre un problème à ba congolais yango ba binde komata yango to vandisa ekimi nzoka nde malheureusement bazo beta libanda parce que ndeko Martin Fayulu azali commandant du peuple pe azali na plus de 40 millions de congolais au bazali na simanae soki invitation en ezali confirmé bokomo na bango na gombe ndenge ni tokotondi Maître Blanchard Mongomba na communiqué eza na phrase moko wana oyo mwana mputo azo justifier to bengango report ya invitation abi c'est parce que certaines personnes ont voulu donner à cette invitation un caractère politique. Alors pour des raisons sécuritaires nde ba poussi biloko wana. Et lorsqu'on parle de certaines personnes ozomonango te que peut-être bakoza na raison et koza pe binonde batu bozo komisa yango politique alors que za nango politique te invitation na ya police judiciaire. Merci mingi ndeko Bijou Njonji ya liboso ndeko mwana mputu esengeli abandela kokoma mokanda na ye parce que Nathalie Sinano awa ete ezali mokanda ya mois d'avril que lelo toza na mois de mai et invitation bayaki kotikela le président légitime ezalaki le demain mais yetango azoleka kotanga na etandoike na chaîne officielle mokanda o ezali ko daté na le 4 avril ezali bosoto ezali soni yango moni soko otali o décortiquer kati na yango ndenge uti kolakisa awa ezali pe ka soni pamba te na logique balobaka soki ba prémisse ezali mabe ba conclusion pe kosuka bobele se mabe tango aza koloba ete bato basusu bazali koluka ko politiser mais sengeli a pesa illustration ya bato yango pamba te ndeko Martin Fayulu nano ye moko azali politique ndeko Martin Fayulu lokola azali politique azali président en décembre 2018 et ça la bango mabe et ça la bango pasi ba yeba ete moto oyo azali ko bunda po ete ya solo état de droit respect à mibeko égalité de chances égalité ya ba tribu ezala respecter na mboka na biso pamba te na yebisaki yo lobi ndeko Bijou Njonji biso moko ba etozali liboso awa peut-être bandeko basusu te me ngai oyo na yebaki ekolo ya mwana mboka Martin Fayulu kaka na veille ya campagne électorale pona kotalisa ete socialement parlant azali moto oyo ayebi te bikolo ezalaka wapi pamba te héritage oyo tozali à vouloir ya kofanda esika moko le vouloir vivre ensemble mais lelo oyo soki otali baye bazali ko fabriquer ba montage wana nyonso tout bazali ko pêcher
na biloko ya mike oyo peuple azali ko déceler yango na lombangu yango moni lokola na sima na ye azali na plus de 62% des costiba sur 40 millions de Congolais balobi esengeli tokende koyeba nano pamba te oyo ya biso président oyo ya biso moto tovotaki toponaki tovotaki ye toponaki ye sur base ya vision sur base ya ba principe et parmi ba principe yango ezali ya respect na dignité ya moto respect na dignité ya ba tribu respect na dignité ya congolais tout court mais lelo oyo bolo ndeko Steve auti kotalisa yo meeting oyo ya liboso pe lobi na lobaki yango atalisaki ye moko na micro na ye tolobaki bitando ba image ezali tokotia yango na bitando ike alobi ete moto oyo nyonso tupamba te toyebaki ete ezalaki plan machiavélique stratégie ya bandeko ya FCC oyo ba infiltraki biso na bato oyo ya bango baya koyemba nzembo ya mabe mpona ba tribu mususu apekisaki yango sur les champs mikolo mibale eleki ndeko Fidèle Babala oyo azali équipe na kotalisa ete ezali montage ya ba service ezali montage ya bandeko ya FCC bazali koluka epai nini bakobombana na sima ya Martin Fayulu po ete balatisa ye bosoto bazali komona te balobi voilà tobombana na sima eloko wana lokola azali ekolo moko te na président proclamé to profiter na yango malheureusement pona bango bazali ko bakosala kaka montage yango tomoni pona même ko tricher biso tout ozalaki na bitelo oyebi ete moto po o tricher ata na examen esengeli yo moko ozala na bwanya esengeli ozala yo moko moto osalaki ba nuit blanche olalaki te pona otanga mais passage moko ebundi yo nde olobi o tricher po oko retrouver phrase wana mbangu mais soki otangaki ata te na butu oye luko tricher na tongo montage ya dossier wana communiqué wana tango bazali koloba certaines personnes bato moko boye ndenge moko bazali koluka kobombana na sima ya ndeko oyo ba utilisaki wana lufulwabo babima na polele atanga kombo parce que procureur général apesaki bandeko ya police judiciaire mission ya koenquêter koya koyeba dossier yango nani azalaki wapi nani alobaki nini mokolo nini na ngonga nini esika nini maintenant bazolo ba certaines personnes sans précision ezola ki ça été ya liboso ba tosi nano procureur général ya république te pamba te ba sali mosala te ba enquêter te ba talisi eloko moko donc ezali soni pe ezali mawa yango wana biso tozali koloba awa soki bandeko balingi to kanisa to considérer maeba uti koloba na bitando ike ya liboso ba je date po ete to considérer ya mibale baya kotika notification oyo ezali kolakisa solo ete bapusi yango pamba te tant que biso tozwi mokanda mosusu te oyo ezali kozongisa date wana sima biso tozali koconsidérer mokanda oyo batindaki moto na bango usie aya kotika na mokolo ya le 2 mai epai ya président légitime ya bakongolais donc nyonso wana na mokuse na koloba ete politisation soki tokoki kotrouve yango tozali kotrouve yango ndenge ndeko epenge alobaki epai ya ba monte dossier wana na epai ya moto oyo atangi communiqué wana bango nde bazali politique. Merci. Alors, ndeko Prince Epenge lobiler na tunaki awa maître Nico lobi non lufulwa bo wana ngoi Jean-Claude aza valet ya FCC mais to luka to eba mwa muke po bande na biso média ba musu ba lobi bien que ba utiliser conditionnel ba lobi Jean-Claude ngoi lufulwa bo les membres effectifs de l'UNC de Vital Kamerhe. Bino bo sali no mo enquête te boye ba mutango o peut porter plainte. Il faut quand même boye ba pe mutango te plaignant boye biete. Non, ngoi toyebie que azali un politicien. Ngoi toyebie très bien azamu tasaka politique bana kala awa. Donc ezali secrétaire ndeko na promettre ete mokolo malobi tokoyana bilili ya mwana mboka Martin Fayulu lolenge bayambaki ye na Kasai na 2015 po ete na 2015 tata mokonzi ekolo na tango iwana
asalaka tourné moko monene na Kasai. Eza na Kasai. Azali na base ebele. Lulenge bayambaka ye na Kananga. Na Chikapa. Lulenge ba introniza ye na ba tradition ya bandeko na biso ya Kasai. Ça me fait très mal et je vous promets que lobby toko balancer bilili wana intronisation ya Martin Fayulu na Kasai. Lulenge ba chef coutumier ya Kananga ya Chikapa pe ya côté ya Mbujima kuna bayambaka na 2015. Okomona été il n'y a aucune raison. Et bato ba sali complot wana esengelaki baluka ba stratégie mususu. Peut-être toyebete cash na FCC bazali ko sala manso. Bazali ko échafauder ba stratégie. Lobi okuna bakoyoka o Martin Fayulu nde azali na base ya réchauffement climatique. Lobi okuna bakoyoka o Martin Fayulu nde asala ete Titanic so mais oyo nzambe atie loboko muta okwesa ya réalité. Nous savons ce qui se passe. Kabila akolala te. Po Félix na répétaka yo awa yo lingaka te na répéter yango mendeko. Ngana zaka mpe rablaisien. Po soki sete yo kota na libaya te esengeli kobeta pe kobeta lisusu tino kedinda. Tango Félix ako négocier na Kabila na 2 heures du matin na Kingakati ba Congolais ba kulala ba ko ronfler. Yako négocier aka tapis rouge. Alobaki na Kabila pesanga yi pouvoir. Pesanga tapis rouge. Ba Congolais ba ko marcher contre ngaité. Caméra bakisi Félix. Yebsa Kabila ke ba Congolais ba ko kana ba ko marcher te. 2 jours après ba basi ba lembi. Ba Congolais ba ko kanzala te. Ba Congolais ba ko ka résistance te. Kabila pesa biso kope wana po caméra be yango kope. Apesa biso kope wana. Merci beaucoup. Je suis surpris désagréablement que la résistance est allée atteindre la proportion inattendue. Et le kinde Kobozongi Atata Mokonze Kolo Martin Fayulu. Son retour triomphal. Tout d'abord, tourner dans la photo. Bataille le lenge bayambio na poto babi. Mais cet homme, c'est un phénomène. Tabazongi awa, basali makopa, basali bagagnon na butu, batie match à vite imana ba précipiter calendrier. S'il vous plaît, minute. Fayulu motaya bayete ba monique 2 millions 3 millions baye. Tout ça la nini, ba ke ko réveiller plainte wana ya moi que billet baye nango. Maintenant ko lo bana bato ete rendez-vous ezali pris lundi mutako Sabinote bana Congo. Okolobango souka la pesa motunyo so 1 minute ya plainte ezali reporter pour accompagner mon konzamboka. S'il vous plaît. Maître Nico. Akabeli Maître Nico yebi nazana moi minute nazo gérer. Tu n'as pas essayé ngai nazo pesa Maître Nico 5 minutes d'abord. Merci beaucoup. Mais na 5 minutes wana yo oluba na actualité en tout cas à cause de soit entendu lundi il y a les 6 mai ndenge zalaki na invitation bagenda ko tikila les 2 jeudi vous n'est pas inaye à cause soit entendu yo réaction na yo à chaud tango yo ki makambuke ba reporter sinediye date wana réaction na yo à chaud na 5 minutes pour tous asko 1 minute ya ko conclure. Merci mon amboka Ingeta la victoire elle est populaire. Tango ngana kozela Messieurs les colonels, moi n'en pour tout. Après ça, biso nombre, il y a des participants na retour triomphal. Il y a moi n'amboka Martin Fayulu. Pour habituer qui peuple dans le contact. Il y a comme qui calculatrice. Il y a des événements. Oh non, parce que les meeting na Sainte-Thérèse. Bazalaki obe 5 000. Oh non, 3 000. Maintenant, les compteurs, ils ont à 0. Et bloqué. Non, Ndeko. Bajera Mboka n'a pas quitté. Messieurs les colonels, document signé. Et à dit document le 4 avril. Toi, ali siko na mai.
ça ne nous concerne pas, c'est un non-événement. Pour nous, messieurs, les colonels Mwanamputu, Yakoloba était Mwanamboka, président élu, Martin Fayulu, Bakoyoka était lundi le 6, Bakoyoka est Sima. Et bon, yé Mwanamputu, Bakoyoka est mon colonie n'est pas Bazouzi. Bakosa mbise mon colonie. Pour y a pendant qu'on falsifie les chiffres, bref, c'est un document dépassé le 4 avril. Au moment où plainte, il y a là qui a février. Hein? Il y a des gens qui ont dit ça avant. Les gens qui ont dit ça, ils ont dit 2 mois passés. Le peuple, une seule information, un seul rendez-vous, les 6. Mwanamboka Martin Fayulu, présent élu, tu quoi accompagner. Quand le rendez-vous est pris, il est déjà pris. Toko Kenda, Tina Kaze judiciaire, Bayo Kae, Bala Kisabiso plaignant, Tosamba, Elix, M. Rouberwa, Némi Mouilania. Nebisa Kiwawa. Réunion Salema Gite, Balobito faire terrier. Tango ba prince Penge, les Nico Maenge, les commandants résistants, Mwanamboka Martin Fayulu, à lobby, il faut quoi affronter les occupants avec leurs valets. Au moment où Sima. Mais tant que Sima, bako mijoter une autre stratégie. Stratégie biso toyoki. Bako préparer un mandat d'arrêt. Ba enlever Mwanamboka Martin Fayulu. Ni vie ni connu. Sans témoin. Ndeko yango yoki. Bako préparer dossier à viol. Ya lokuta. Pour nous, on a messieurs les colonels, Mwanamputu, population yokayo, il faut, Boebisabiso était, au lieu, Mwanamboka Bayokaye na stade de martyrs. Peuple a 100 000 personnes, comme ça, to sangani, to mona, et si kadi ni Mwanamboka a salimbeba. Bref, va comprendre était pouvoir na bango ngake si là lundi et puis aussi là biso lundi tokobima. Messieurs les colonels, déployez tous les policiers à Kinshasa na 24 communes base la mwana mboka Martin na Gombe na Changu na Moamba na Lukunga parce que mwana mboka Martin Fayulu ali motoyo soko PC rendez-vous à Tosaka oebi lokola zalaki invité convoqué na casier judiciaire, il faut casier judiciaire ndé annuler. Oh, colonel la kosale ali politisation. Et ali politique. Principe il y a parallélisme des formes et des compétences. Ce n'est pas moi Namputu ndé a convoqué qui Martin Fayulu. Et ali commissaire général adjoint, il y a casier judiciaire. Yenda tinda ki invitation na fa de house. Oh, Elinda qu'on a été. Yépe, il a fallu atinda. Patindi yango te peuple. Tote l'élément. Tokobima. Lundi moussale alité. Kela c'est alité. Transport réalité. Bisognon so na casier judiciaire. Oh, messieurs les colonels à Kosala. Babengango na poto. Diversion. Et Ali va désorienter peuple. Oh, déjà l'ennemi. Yo mon. Donc, tu comprends que monsieur le colonel Mwanamputu a chargé arrestation, il y a Mwanamboka Martin Fayulu. Ndenye ni dossier comme pas nae. Alors que dossier ali na casier judiciaire Mwanamboka Bijou. Yo ali moto maele. Tomi tuna dossier comme pas Mwanamputu ndenge nini. Yango monsieur le colonel. Biso toko kenda na casier judiciaire. Yope zala na casier judiciaire. Mobiliser tous les policiers. Pour bana poto babengi. Balobi bakokenda na ambassade. Même na poto mosale réalité. Siko soki yo Mwanamputu, les colonels. Opekisi que Mwanamboka kendate. Siko opekisa ba diaspora ndengeni. Impossible. Dans les possibles,
nul n'est tenu. Merci. Un seul rendez-vous, Toko Kenda. Merci. Puisque déjà tu aurais passé ma toge, Toko Kenda dans l'audience Oana, na casier judiciaire avec 10 millions de Congolais. Comme ça, atterrir je une minute na yo pour na moni aussi li samaloba na le tokata. Je vais atterrir ndeko na lopoto balobi qui cherche trouve, qui trouve supporte et pris qui croyait prendre. Il pensait que moi namboka Martin Fayulu ali moto pamba ali moto baoki kokanga babo na boloko. Maintenant va comprendre que c'est un bulldozer. Va comprendre que c'est le libérateur du Congo. Un libérateur, on ne l'arrête pas. Un bulldozer, va arrêter à être dans là. Yango moni aujourd'hui. Le cola, va simbisi la police touche. Parce qu'on est allé touche. Va simbisi colonel touche. Son qui penait là qui n'a poto, il a fallu démissionner après mission. Alors va être ngana zalaka police judiciaire, bah comment on tient la politique. Et si on a un lobby, oh non, et qu'on trouble ordre public, tant qu'on monte dossier, au convoqué moto, va convoquer Kate. Il y a une opportunité de poursuite pour peuple. 62%, bah il y a vraiment un mboka Fayulu. Toko Kendandeko. Batanga biso nyonso na monsieur Fayulu. Mamba ko ni les plaintes et alité. Toko Samba. Message à Souka, maître Steve Kiwata. Peuple congolais, merci ndenge ozali kolakisa biso ke ozali ya kotelema parce que espoir ya suka ezali obepa na yo omoni to compter lisusu ata mokete na bandeko ya cash bazali déjà ya komelema epa ya bato ya FCC ba initier bango balakisi bango importance ya kozala na pouvoir misusu bamemaki bango na kisantu ba matisi bango na cheval na punda ba ebisi bango tala makambo oyo pouvoir epesaka bandeko ya cash lelo baza komema bango na ba hotel ya kitoko bazali kopesa bango mituka ya kitoko ndeko wana oyo azalaki kosala initiation alobi ndenge zabolo ndenge amemaka yesu te alobi tala pouvoir soki omikitisi epa nango okozwa oyo nyonso yango wana ndeko wana bayebisi etala lelo cheval omati voilà ce que donne le pouvoir donc cache to melama lelo nde ezali peuple congolais oyo azali na commandant na ye ezali ndeko Martin Fayulu yango bango balingi balalisa epongi soki balalisi epongi boyeba ke bandeko ya FCC cash baza ko préparer bazongisa ayatola na pouvoir pe kozala pona libela ba ko neutraliser déjà peuple parce que ba leader na ye ya makasi ba kozala na prison ba misusu déjà balakisi bango elengi ya pouvoir donc peuple a kozala perdu yango wana tozala ya kolamuka bokambi ya mabe ya FCC cash toza komona déjà dollar ndenge nini ezali komata lundi tozala distraité il faut tozala wana to accompagner de Martin Fayulu aeba été 62% ba congolais bazala kaka maître Blanchard Mongom bana ekolo nakanisi vous comprendre solo stratégie nini ezalaki to ezali kokoba kosalema entre bandeko ya FCC babotola yo na mwa makila ya moke o ezali kobaluka na kati na nzoto na yo ndeko Steve alobi eloko moko ya motuya mais abosani peut-être ndambo mosusu tango balakisi ndeko wana ndenge satana alakisaki Yesu ngomba alakisi ba immeuble pe ndeko wana pona kolakisa solo ete akoti na logique wana aye na siège na bango pona koloba ete tokei kuna koluka nde misolo poto ya kotonga ba immeuble alobi te ke aye koluka misolo to aye koluka solution na problème na yo peuple congolais parce que tu as vu problème na yo zali chômage problème na yo zali kozanga kokende etelo problème na yo zali bana bazali kokufa pona kozanga kosomba kisi ya 100 francs mais alobi bango objectif na bango ezali nde koluka misolo kotonga ba immeuble voilà baye botindi na tope baye basali stratégie pona ko botola bino bokambi na bino ko botola bino pouvoir na bino yango wana esengeli
tous à la vigilant et c'est ngeli to koba ko fongola miso et pas ya bato oyo bazali ko la kisabiso solo ete bazali wana pona misolo pona ba poche na bango pona intérêt à mabo to komona bobelese ba mabala to komona bobelese ndeko azali ko tonga na eloko moko ya motu ya ndeko biso rapidement ndeko kamere pendant que peuple azoze la banzela à 100 jours awa ye azali ko tonga nzela et pas y ferme na ye ezali kuna na côté ya nsele bandeko oyo bayebi bazali komona ndenge azali ko welisa kosilisa nzela na epamba ta yebi tengo nini ko katana donc pendant que peuple asoze la banzela awa yazo silisa oyo merci beaucoup Prince Penge to succès na yo ndeko ezali pona ko loba merci tout d'abord na ba étudiant ya Congo bana inikin bana ya Ipen bana ya Mouche Twista to lobi était 7h30, Bissonyoso, direction triomphale, pour toi accompagner président. Banaya Inikis, pe Inilu, balobiete Bango, bako marcher, bako manifester na kati ya université na Bango. Pour na kola que ça a été tokotika dictature et continuité. Ndeko Blanchard rappelenga ma moke maloba kamera alobaka. Tango basinyaki accord ya Kanchachi ako seka papa Tshisekedi ako benga biso na ba aussi mukendi ba bandi abito aba casser ba criminel lelo na niko rappeler ba congolais te kaka même caméré nde autai koloba ete tozali incapable ya ko sala 2 jours ya marche tozali incapable ya ko protester ba congolais le lundi tout pouvait camérer les contraires que tu as le peuple moko digne tu as le peuple moko oyo peut-être tu as le la monteur diesel pour na ko pela ezakama passe mais ce que péri et peli et kindaka avant pe était le makate rendez-vous ezali pris mokolo ya lundi boyo ka ben information à l'okuta wana te merci beaucoup bali ko démobiliser biso. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Madame et messieurs, merci de votre fidélité. Si Dieu nous prête vie, on se retrouve dans le tout prochain jour. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ela. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mtekangi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ela. Bomoko ya mboka. Zibeka na Bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka elengi kano.